la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Mbote ba ndeko na biso bana Congo. Lelo toye lisusu epa na bino po tokabolaka ma oyo maza na kati na biso. Mikolo eleki ebele pe ba mama batata bandeko. Tozalaki lisusu kosunganaka ndenge tosalaka ntango mosusu tokabola ma oyo eza na kati na biso na bino. Mais pose oyo esalamaki mikolo oyo to ntango oyo tokaboli ma oyo eza na kati na bino te po te tozalaki na temps moko oyo toponaki po tosala concentration. Poti tulingaki après centenaire mikolo oyo eleki ya centenaire ya tata Mvuluzi Kimbangu esengelaki sikoyo tomitala biso moko pe ma oyo esengeli tosala na mokili oyo totala ma oyo esengeli tosala po tokabolaka na bandeko. Poti Mvuluzi na biso na centenaire oyo eleki tokotisiko biso après owana na tomoko boyi fallait tout se concentrer. Or concentrer lingolo banini ni oyo pe tokolobelaka lelo tokolobelaka oyo wana concentration poti izana tina concentrer lingolo bakaka to réunir en même point makanisi oyo biso siko to assembler to rassembler to réunir to ramener poto rapporter makanisi na biso na esika moko boye songolo, c'est-à-dire concentrer lingolo ba simplement kaka ko se plonger ko plonger makanisi na esika moko songolo. Donc ba mama ba tata bandeko tokolobelaka lelo concentration. Il faut toyebaka que toyeba o biso moko toza poti tokomonaka que baindo tango mosusu bayebaka te banani baza nzoka nde biso bato ya yambo tofula mabele oyo kasi bato ya yambo sikoyo soki tobosani oyo toza tokoma kolanda sima kaka ba missionnaire. Or bango ba missionnaire batendre que biso mitambo ebele mitambo owana ni oyo esalaka seketi lelo tolandaka bango sima ba missionnaire owana il faut boyeba que ba memela biso oyo ya bango babengaka Bible pote tokota na histoire oyo ya bango tokota na passé na bango tokota na bobango yango na biso tolobaka que le plus grand piège de l'Occident c'est la Bible. Ba mama batata bandeko tomitala biso moko nanu pote tozana bana oyo ya biso siko il faut batikala bana oyo ya lokumu bakoyebaka ma oyo ya biso moko nanu parce qu'il faut toyeba que mitambo isa ebele oyo batendre biso et pas ba missionnaire owana bakoma na ba couleur ebele ba msusu bokomona bango bakoma na ba couleur oyo ba chinois ba msusu bakoma na ba couleur ya ba indien ba msusu bakoma na ba couleur oyo tomona ka ba libanais ba missionnaire owana ezaka bato owana yango wana bokomona ka ba mama batata bandeko tolandaka bato owana tokanisi ke bango baza bato oyo baleki biso na nyonso nzoka nde source za biso na yango wana tokotaka na kati ya source na biso na nature na biso moko pote toza na biso oyo pe bonzambe toza na oyo ya bango kaka te tolandaka bango baza na oyo ya bango toyebaka mokolo mosusu na émission que Dieu na nzambe to Dieu na mpungu tulendo ezalaka eloko moko te. Donc
bango sikoyo baza na oyo ya bango bakobengaka Dieu epa na biso tokobengaka ye Nzambe ou mieux encore mpungu tulendo. Donc tango bokosalaka concentration, tango tokokotaka toko réunique makanisi na biso tango mosusu boye po makanisi na biso et plonger na esika moko songolo tokoyebaka banani penza toza. Lelo tata, lelo mama, lelo bandeko tokabola donc oyo eza na kati na biso. Bandeko tozala sikoyo bato oyo bandeko biso toza bandeko na bino kaka bomonake lelo soki toye eza mpona ntina makasi mpo nini toponaki sikoyo ntango moko boye tozala concentré mpo te concentration eza action moko ya se concentrer, donc d'être focalisé sur un sujet particulier. Sujet obiso to ponaki, tozana sujet kaka moko bongo te to ke no pona tap sujet politique, to sujet moko social songolo, to pona sujet moko spirituel te. Il faut to yeba ke bon mo ina biso nanu eza spirituel. Siko biso o to poni atako bon mo ina biso eza spirituel mais to poni sujet moko oyo na ma oyo ezolekaka lelo tokomonaka maladi oyo bazolobelaka biso coronavirus tokomonaka ke bamaladi ebele mpe bakotisa na kati ya bamboka oyo ya biso na kala ezalaka maladi moko boye babengaka maladie du sommeil bakotisa bamaladi ebele na mabele na biso kasi tokomonaka ke depuis ba maladie du sommeil owana bakota on dirait to kota peka na pongi moko boye pote nyusu ezalaka nano spirituel avant et se matérialiser siko bato owana ba missionnaire bakotisa biso na pongi na yango wana toye tokolobaka epa bandeko tango bokosalaka concentration de temps en temps bokokomaka na source oyo ya biso bokokomaka na o bobengaka bonzambe na biso to mpungu na biso ndenge tobengaka beaucoup c'est-à-dire beaucoup se ressourcer pour bozala sikona bokasi mosusu na makasi mosusu pour kosala makambo moko ya tina makambo oyo tokoki kosala sike totikela oyo ya biso bana bokasi owana énergie owana tokokenda kozwaka na source na biso sikoyo ba peuple nyonso ya mokili basalaka ndenge wana kaka bakendaka na oyo ya bango moko sikoyo bakotaka na bobango po balakisa na mokili bango oyo baza kasi biso baindo mama tata bandeko tokoma lokola kaka tokotaka na oyo ya bato mosusu sikoyo ntango tokotaka na oyo ya bato mosusu tokomaka sikoyo bapaya or kozala mopaya na culture ya bato mosusu elakisi ke toza kaka lokola bato moko oyo bazo dépendre na culture oyo bato owana biso siko to dépendaka na nyoso na culture oyo ya ba missionnaire na yango il faut kaka siko tozala biso moko encore qu'il faut être conscient or ce qui conscience ezate et que ça la lokola science eza ekozalaka te parce que eza na kati ya science tokoki kopuize ki parce que toza na connaissance siko na science tokosalaka ce que tocréé siko biso tokosalaka siko nini soki bamissionnaire babebisa oyo ya biso ame bakotisa biso na pongi moko lokola maladie ya sommeil oyo bakotisa na epa na biso tout ça c'est spirituel c'est que babebisi ame na biso esali lokola ame batiela yango poison moko long donc ndambu tokoma kokufaka tokoma bato moko boye bakreaka lisusu te bokomona ka bakoko oyo ya biso bazalaka makasi bango au moins bakrea biloko ebele bokomonaka oyo toliaka oyo pondu oyo toliaka oyo madesu
ndenge ya kolambaka yango ofufu ndenge ya kolambaka oyo ya biso eza sikoyo science oyo tokolobelaka awa eza oyo bakoko na biso basala bakreya. Donc sikoyo biso ntango toye nsima tolandi molo na tokoti à 1000% na kati ya oyo ya bamissionnaire tozoyeba lisusu ndenge ya kokreyeki te tozoyebaka lisusu ndenge ya kosalaka makambo ya ntina te. Bamama batata bandeko eza pasi. Or soki conscience eza te na kati na biso moto akoki kokreye akoki koprogresse te. Yango wana bato wana balobaka science sans conscience ne ruine que l'âme. Pomoni. Donc biso âme na biso on dirait eza kaka ya kobeba siko moyen ya kokreye ya kozala na connaissance oyo ya biso moko eza te. Or toyebi que mpona tosala science mpo te eza connaissance il faut tozala na conscience sikoyo soki âme na biso eza ya kobeba moyen tokreye mpenza ekozalaka te. Biso sikoyo toza na baconnaissance ya bamissionnaire na kati ya baconnaissance oyo tokanisi ke tozwa nzoka nte na kati ya baconnaissance oyo tokanisaka tozwa oyo ya bamissionnaire tozwa na biso te tozalaka kaka bapaya tobande lisusu na kati ya connaissance oyo ya bamissionnaire mama tata bandeko tozalaka kaka bapaya. Moyen donc ya kosidentifier na connaissance oyo ya bamissionnaire mpona tocreye eza te po te eza bobango. Donc tokotala kaka tokomekaka mwa dimi tosali à peu près au bango balingi au bango penza basali mais tokoko créer te parce que toza kaka na kati ya bobango. Na yango mama tata bandeko esengeli tosala na banzi biso tokanisi que esengeli to se réconcilier na ba capacité scientifique na biso mpe to rekota na bo biso to culture na biso eza kaka na kati ya culture na biso tokoki kozwaka bokasi oyo ekosalaka ke et accompagner savoir na biso bokasi wana tango ko accompagner savoir na biso tokosalaka makambo ya minene na yango bandeko tozala penza tozalaka concentré pote concentration eza na tina makasi atako environnement na biso etondi ntango mosusu makelele mingi tokotalaka awa ba église makelele tokotalaka kote mosusu o wana ba bar boye musique ekobetaka kaka tongo ti pokwa tokotalaka makelele ya bato na banzela tokotala makelele ya bato bako ya bato ya mituka me nyonso o wana eza kaka na bamboka na biso sikoyo mpona tozalaka concentré ntango mosusu tobimaka ata na environnement o wana mpo tozala concentré toyeba oyo esengeli tosala oyo esengeli to oyo ezingizingi biso tokoyebaka sikoyo mitambo oyo ya bamissionnaire. Donc mama tata bandeko tozalaka bato oyo bakolukaka ntango mosusu tozalaka mwa séance moko boye ya concentration po te makambo ya ntina ekobimaka na kati ya séance oyo ya concentration o wana stabilité ekozongelaka bomoi na bino to bomoi na biso tokokomaka bato oyo bakozalaka connecté na environnement na biso moko tokokomaka bato oyo bakozalaka connecté na mai tokokomaka connecté na mopepe banzete tokokomaka connecté na banyama tokokomaka connecté na bato to milimo oyo ya biso moko siko bokasi énergie na biso malgré ba parasite etondi na environnement na biso énergie na biso ekozongelaka biso. Disons que tokozalaka connecté na oyo ezingi biso naturellement sikoyo concentration oyo tozolobela oyo wana ntango tokosalaka yango de temps en temps tokokomaka mpenza bato oyo bakoyebaka nini oyo baza banani baza ekoevite biso tolandaka kaka bamissionnaire ntango nyonso
mpe ekovite biso tokomaka lokola balieni. Bokomonaka bino moko bamama batata bandeko oyo tobengi baartiste bango mpona kocreye bazalaka concentré atako kaka oyo bakomaka banzembo atako oyo badisinaka ntango mosusu basalaka bapeinture bango nyonso oyo wana kaka tobengi baartiste mpona kosala oyo basalaka bazalaka sikoyo concentré bakotaka na dimension moko spirituelle moko boye ezalaka na ntina makasi parce que oyo bango bakobimisaka na kati po bato basepela nango il faut bazala na partie moko ya monene positif donc positivité na bango oyo wana ni oyo bakotiaka na oyo bazo créer mpona bazala connecté na oyo bakolandaka bango. Sinon baartiste soki baza concentré te mpona kocréer ekozalaka impossible mpona kobimisa oyo ya kati. Or ntango mosusu oyo ezalaka na kati to oyo bokanisi ke ebombana eza libanda mpe ntango mosusu kasi bokomonaka yango te mpo molimo oyo ya bino to oyo ya biso eza trop distrait parce que soki oyo eza na kati na biso molimo na biso eza distrait na oyo kaka tokomonaka tokosalaka makambo ya intéressant te sikoyo distraction epai na biso ezalaka kaka depuis ntango tozobotamaka ntango tozobotama bokomonaka environnement immédiat na biso etondi sikoyo na makambo moko négatif au lieu ezala environnement moko positif mais eza négatif voire même environnement destructif parce que quotidien na biso de jour au jour etondi na masanga bolumbu basi na mibali sikoyo bandeko na biso mingi na kati na biso tokoma koluka kaka to reproduire to reproduire bascène oyo botalaka na basérie brésilienne bascène oyo bokotalaka na basérie moko oyo ya bafilm français ntango bokomonaka oyo wana obia na basérie américaine bino bokomomona ke il faut to reproduire ka oyo wana nango wana na kala ntango tozalaka kokola tokomonaka basérie mingi mpe ntango tozala kotala na tv ezalaka mingi makambo lokola basérie ya bachinois oyo bakobengaka lokola basérie na bango ya karate tokotalaka Bruce Lee bango bazobimisaka bazobunda bazobimisa bamachete bazobimisa biloko moko boye baepe soki nini sikoyo environnement na biso mpe eyala kokopie oyo wana ntango okomonaka bilenge sikoyo bazobima bazolinga obunda bazobimisaka bambeli bazosala lokola mpe bango mpe bayekola oyo balakisa oyo batalaki na basérie chinoise oyo wana lokola bakarate na bango ni oyo ntango mosusu ememi kikuluna yango wana bokomonaka batalaka bandeko bana oyo ya biso bilenge na biso bakotalaka oyo bazomonaka sikoyo bakoreproduire yango facilement donc l'état mpe quelque part aza na responsabilité monene na oyo bilenge na biso bazosalaka lelo nyonso wana ntango tokozalaka concentré tokomonaka yango que il faut totala oyo ya biso bilenge mpo nini esengeli tosakrifie bilenge na biso sikoyo futur na biso ekozalaka kaka ya bamissionnaire futur oyo ya bamboka na biso ekozalaka ya bilenge ya bamissionnaire bamama batata bandeko toti kozala éternellement baesclave tozala bato oyo bakozalaka na liberté nano ya kati spirituelle sikoyo libanda tokolukaka liberté oyo wana nsima tobima toti kozala bafane ya bamissionnaire oyo wana parce que ntango nyonso oyo wana tokotikalaka bafane ya bamissionnaire tokolukaka to s'identifie na bango sikoyo biso moko oyo ya bobiso eza wapi ki moyindo na biso totie wapi ki bonzambe na biso totie wapi ki bomoto na biso sikoyo totie wapi mama tata bandeko eza pasi kasi toluka tobimisa oyo ya biso moko ezalaka na kati cette partie positive oyo ya biso tobimisa ngo mpenza me yango wana bokoma to tokoma lokola bato moko boye baforsa mpona to s'identifier to
linga kaka ba oyo babengi ba missionnaire. On dirait toza batu moko boye, pas on dirait, mais oyo ya biso bomoto ekoma lokola toza na kati ya cage moko boye. Donc wana tokoma batu moko on dirait toza na kati ya boloko moko boye. Boloko yango kombo nango ba missionnaire. Boloko yango tango bokomonaka que bakomi kombo bakolobaka boloko ya ba missionnaire. Bomoni siko biso toza na kati ya boloko o wana ya bango tokoma s'identifier na bango. Bango siko bako forçaka biso d'une façon indirecte ou parfois directe pona tutalaka bango pote bango tomonaka on dirait bango baza likolo. Oh tango mosusu okomonaka que kotalaka toujours likolo kingope et swaka. Donc il faut tout luka totalaka na mabele pote bango ba monanaka lokola to balakisaka biso d'une façon directe bango ba likolo na biso. Donc biso siko kingo na biso elembi siko pona kotalaka bango likolo. Siko totala biso moko na esika toza na mabele. Siko tango tokotala luka kotalaka bobiso moko siko il faut tout luka to buka to briser identification o wana. To kata basinga o wana. To kota na culture na bobiso. Or pona ko kota na oya biso photo donc luka to abandonner to détruire oyo ya bango. Pote oya bango ezana nu religion na bango oba memela biso pona religion o wana balakisi biso bo bango kaka ba ebisi biso tango bokotalaka bokotanga pe oya bango Bible livre na bango o wana bokomona kaka eza makambo na bango balobi bien que eza testament ancien siko tango basalaka testament o wana makambo bayindo ata moko ezalaka te bayi kosala nouveau testament na livre na bango babombeli biso te balakisi penza que oyo ya bango ancien testament oyo ya bango nouveau testament ba détaillé ba koko na bango o wana siko ba mama batata bandeko bino nani to bino nini yango na Abraham bino nini yango na Moïse boko talaka boyoka ta bakombo Moïse bakombo na biso ezalaka nini bakombo na biso komonaka balobi kimbangu ezolobaka ata kombo epamba ezana tina kipa mvita ezana tina kanga mvita ezana tina ba mama mafuta ezana tina majiba Mandela ezana tina bandeko ba mama batata bisiko biso tokomona kaka totala oya bango o wana tango bozoyo kaka eza ya bango moko Jean bokomonaka eza ya bango André Jacques bakombo o wana eza oya bango. Donc tokosalaka pesi ma émission moko tokolobelaka bakombo ba origine ya bakombo o wana kasi lelo tokolobelaka mingi concentration pote concentration wana tango bokolukaka bozwa mwa tango moke boyi pona kosalaka ta concentration attaque une fois kaka na mwa moko na ekozalaka malamu. Donc mama tata bandeko totalaka malamu ba oyo bakotelaka biso na mabele na biso bokomonaka ke o bakotela biso ba missionnaire o wana baka na oyo ya bango Dieu bakotela biso o wana na ba divinité nyonso oyo ekotela biso mpo ba réduire biso lokola bisaleli na bango. Donc mama batata bandeko ya lelo na banzi kitokosukaka awa obe tolingaki tolobela tokabola na bino mwa concentration obiso tosalaki tozwi ba côté positif ebele donc tolingaki toyebisaka bandeko na biso botala na kati na bino boluka bosala mpe concentration ata ntango moko 1 ou 2 fois par mois ekosalaka malamu mpona énergie o wana bokozwaka na kati ya concentration oyo bokosalaka mpenza bokosala makambo ya ntina matondo nakanisi ke bokozwaka baréponse na oyo bokosalaka bokozwaka ba bon résultat. Et lelo bandeko tosuki awa kasi bobosana te que le plus grand piège de l'Occident c'est la Bible. Matondo bandeko na biso pona nyonso matondo.
la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,